On habite que son azalaki nanga kindete. Ah, on habite son azalaki nanga beauté. Batia nanga ndete pour éviter. On a des sur Babel Lyon et si ma babanga ngala bandenge na hotel. Babanga ngala ndenge na ba. Tali ba on a là. Babanga ngala ndenge na ba. Tiens, on a peine de moi la liste. Mais si on doit comme on commandé mon na Congo, azokanga Congo mais liste wana azati. Mais ça nous peut ça bande pour wana. Ça dit ngai ko to wana nazala te na mambo wana et puis bango na liste batia ngate. Nga pena na boyo ka tina kei. Oh bazoki baloso bazo bangana batia na bango ngate. Toza ba image. Ya on est tombé que ça qui bana poto par rapport à invitation, ça va beaucoup nous au moins loko bossa animation qu'on a mabina. Je pense que besoin de bembe. Bon, bina, c'est bien, mais c'est pas mieux. Ça dit que bête ali bako. Sauf qu'ils ont un comportement na biso bana Congo, on espère bien. Tout ça rappelle, monsieur monde balelegi makasi chiko wana, balelegi chiko makasi. Mais tant que bakendega enterrement, bakende baba, niveau akataki makinu, ko demater mutana okanga mawana. Voilà. Ça dit ça il est na biso mo ya donner comment qu'il tient na biso Congo, ba Congo, ba congolais. Présent zéro ba. Zengi si ba tu ba code na poto ba maman bakende o ba so so. Ba te belé ba zangi ba code ba na poto ba to mbogi. Ba zo su code. Olimbisa bango, to lia pa na bino, olimbisa bango, mo ba code wana saka bien. Présent zéro ba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue chez Darling Lumbu, Songi de la presse congolais. Voilà, aujourd'hui, nous allons vraiment beaucoup parler concernant la vie artistique. Comment les artistes congolais doivent se comporter dans ce pays République démocratique du Congo. Voilà, l'actualité, Isali Lokola, tout est qu'on perd artistes moyens ou Azalaki parmi les artistes comédiens à Salara Moussa, la bien, au Boyabibino, sur la combo ya Chico Pouloulou. Donc voilà, à Hauteur Kotika Bicho, voilà, que son âme repose un peu. Donc voilà, bande de cognos sur le cinéma congolais. Voilà, tout en actualité, ça pire ma série. Ils a pire master ils en ont mis mana biso to kotika ko bossa na ngou jamais plus jamais de voilà ils ont là qui m'a mis waso président Mondweri to ki nous côté à présent vie de loin donc voilà après to yoka ekweni vraiment famille artistique na Congo il y a Chico Polo, donc voilà que son âme repose en paix. Merci beaucoup à vous mon boss Richie, là où vous êtes, je vous salue, pourquoi pas vous bana canal Impact Chango Nyonshu. Donc voilà les autres on a moko ya bana Chango, on a Kati, il y a Plateau, il y a Songi de la presse congolaise. Voilà, ensemble avec lui nous allons vraiment beaucoup parler concernant le cinéma congolais. Merci beaucoup à vous Salaye, Lissi, moi je suis Fanda Pose pour le Kassim Nachombo. Je vous salue là où vous êtes. Voilà, sans plus tarder nous allons recevoir notre artiste, notre star Zoro Babé. Président Kikede. Voilà, je suis déjà avec lui. Président, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Président. Dans mon bureau, donc vraiment, on a confort à la monnaie. Dans mon cas, à la côté, notre mec. Ça l'a déjà. Regarde que tu moi sérieux dans le monde artistique et dans le monde de comédien. Voilà. Tu vas voir mango bomo boy. Voilà. Les compétences nga mango bomo na fande sika boy wa ministre mo. Voilà, quand même rappeler sika yo fanda. Donc voilà, bah vous donnez ce canal par Chango, bana Chango voilà, lié le na mbeli bino moi na Chango, vraiment na Chango, na kati ya plateau na ngai to là vraiment na y concernant cinéma. Donc voilà, merci beaucoup à vous mon boss des marques IVP là où vous êtes, je vous salue depuis ma poto, je vous salue pourquoi pas vous Jenny qui la lumière du monde. Merci na contribution à ma tanga sala ngoma bien, mo mokewa na côté na lisu donc voilà, libanga non ndo lamba ngo sikone na lamba kaka. Merci président Kikedi. Bana Chango siko ba Holanda yo, ba abonné ba Holanda siko mambote mo motoko na maso na biso. Na sali ba abonné tout ba Holanda nga bana Chango surtout ba na parler kuna na États-Unis, ba dit qu'ils sont Babel Njelo célèbre. Voilà. Lelo comment na matete. Amna lelo mo na matete. Voilà. Na banjilo na ba matete pese mo bombote ba. Ça dit tant ta banjilo na mona wa Chango, tant na fan na tala matete na mona Moamba. Voilà. Voilà. Moamba Mobimba. Voilà. Chango Mobimba vraiment na bossa na ngo. Voilà. Pour ça qui lelo bino artiste comédien beaucoup de fondé et bosala qui les kelema le désir qui m'a mis au asso to moni président Mondweri to mon associé Chico Pouloulou il y a quoi au juste phénomène ça phénomène à liwa sauf que bisonde toza na média to yebani yango moni bokontaranga to ko febele voilà ezaka liwa ndenzamba bongisa ngo ayidi ke lelo mto ko ngani mto ko ngani po bata moto ba ko febele ko le kabiso mais wa tellement bata moto voilà abo konte bango ezate na ba chauffeur ba ko febele ko le kabiso moi abo konte bango ba métier belé ba ko fe ko le kabiso ba maçon belé ba ko fi mais tellement biso toza trop télé yango yebana kekeke dia ko fi lelo nani mto ko fi lelo ça dit ezaka liwa za mamanzambe sauf que nga liwa te ya kabiso kaka ça dit na lobango
tout ça la ngolelo on le bezaka ya nzambe ça dit traka chiko pour nous allons projet belé ça va boule belé puis qu'on ça la 2022 sauf à combien ngoté par rapport ça il était dans l'inga comme ngoté ça dit mabongisi ya nzambe ngana boya ko babaliaki moto ngana babaliaki moto te bolimbisa nga pana nga baliaka moto te po diabolo aza puissant na nzamba aza de tout puissant vraiment ça dit soki moto komi na étape pe na kenga na sa mabele c'est que nzambe mbalingaki voilà pour ça qui dit conseil no pesa pa bandeko balingaka cinéma congolais o ba uti ko perdre moko na bino conseil no pesa ba rapidement bon to kota na sona biso conseil na biso moko to bandeko yo o bazana pasi ndenge ba o bandeko batala bino bazana pasi siko ba ki mezala ezanzela biso nyonso ndenge chiko pululu azalaki nde biso tozali ndenge chiko pululu akomi nde biso pe tokokoma c'est-à-dire ki mezala na bino kaka leo ezanzela biso nyonso tozosaka matonde mingi na kolo nzambe et puis to sambela nzambe makasa za loboko mobali ya nzambe tata wana nde voilà la biso malamu Zoro Babé merci beaucoup fidèles téléspectateurs je suis toujours avec lui to bandi sur émission on est to bandi te to pe sabino ka flash dans l'émission sur bandi merci beaucoup à vous les six sala et moi soit fanda poser le kasim na kata chombo sala rande to yokane ka isa la ngabie makasi pour ça qui dit na carrière artistique na yo combien de films déjà ou le komi ou le kangi kinchase kangi monde oh tozana 17e film oui kangi 17e film ça dit banda 2010 2011 on a banda CBS till le 2020 na kalikolo batu babanga yo trop makasi baba ondo za na kisimo musalande musalande bangi sa bango niveau type wa kindela na ba cinéma congolais biso ko mo ngote poeza kikida ça dit niveau mon avantage te ka niveau mon na c'est sacrifié ça dit niveau montage na sala ka effets spéciaux il faut ndima pena ko dépenser il faut ndima pena ko komi bonza pour ba monter belé ba balinga ba bloc on a benati ça sont pese misala mo faut ba mbongo mo bien so il est bon bien benati wa te misala makasi so na côté na ba niveau misala makasi ne wana sali ezaka musala na babilo pe osangisa nde sala ki oui puissance ezati ça dit na zuya mamuto a jouer bien muto a jouer bien sangisa bon nga mona bien on na artiste na skolo mais pour ça qui dit tout monde na film on to bengisi nzonze bayaka te pourquoi c'est-à-dire ezaki nano siwe na nga ezaki bana bimisana ba artiste na ngai c'est-à-dire nga mona bango to kenda ne likolo na ba global ba teke obiso to fula kiye voilà ebiso to sala po groupe ane ko mabote na ngai na mbongo ti nano senga nzambe nga moko na ba petit na nga na ba vie na nga na ba masanga na bimisana to kenda nano kana mila ba masanga na ba vie na nga na ba petit na nga to kenda c'est que ça na moment normal moment so na go bengisa nga pe mutu ya go beta lo ba soute ki biso to fula ba si biso yo na nchili kuna yo mdoza célèbre donc ba comédie tout ba na kati nchango donc il numéro 1 na bango za presa ki kiti ngana chaki temi na bete fona tunaka yebo aussi c'est vrai ba mamba o lo geze so te wana ba mamba o lo bangana o lo bango te pona yebi na ngo te ça dit ba sala ka sondage na bango so ba bisa nga gula ko seigneur so ba lebe mutu mususu ka ko seigneur kaka ça dit ko tanga za amda polémique te taka deuxième 2020 ça dit système à mon pécat attitude mon pé ba na fabricat attitude mon pé ça dit polémique te so ba bige ngana numéro 1 na chang gula ko seigneur so binga pété ba tim président mususu gula ko seigneur ça dit to bunda so te na ba guerre izanga yo na ndeko wana les gars na nino na chaîne mo za na Kinshasa donc vous avez moi attirement mes mikolo beaucoup besoin na même moral bosso la très bien mikolo nani wana roi le roi nani the best oh te la personne mote c'est quand landanga vraiment et ça va polémique mo boye oyo ce que tu ni na zo ba bo wela ni na mo ay ni lo ba wela te voilà ça va polémique ba fa ina bino ka mbati ba continue polémique te ça ba fa ni te ça biso mo hakiketo mais oui peut-être que to wela ni na muto ezaka na mote Saga a yindi ni afandela ebwele lo ayenda sala ebwele nya atondo budane pe eleke comme pe bongo to kolisa ngo pe evimbi pe allez bato ba ngate bato ba yokana ba coach ko tisu ba nini ba vimbi ko kota beno fombo elo bato ba wela ga eba ina ngo ça dit 2020 moi ma kimeza la na pesa mbote sika fandela merci beaucoup fidèles téléspectateurs c'est moi les grands songi de la presse congolaise je suis là toujours pour nous informer bino na tango bozara pour ça kozala informer merci beaucoup à vous les Salai moi soit fan de poser ko le Kassim na kata chombo merci beaucoup à vous aussi mon vieux Papi Mboma donc voilà là vous êtes je vous salue na monaki délégation ça vraiment bien les amis de Papi Mboma bazalaki voilà ba masalanga tout ya Congo belge d'amour na monnaie vraiment présence na bino ça vraiment bien makashi voilà to kotira là toujours wana pour la repêcher bino ka ba actualité parce que je suis les grands so boyo sale mukina présent babi cinéma congolais beaucoup mo kita makashi bande kona ba sala ba cinéma na Nigeria
bakoma oza vraiment likolo na bino parce que bino difficulté ni esengaka oui bokomisa cinéma congolais pe puissant pe international boza pire mal local les écoute comme mozonga parce que koyaka déjà te koyaka vraiment to silaka vraiment Bill Clinton na ba boyi maboke balingi kala shika na ndako ba boyi maboke déjà mais biso ba kike de tezo ntsama boke et puis lelo nzamba sungi bo système mondela fongoli j'ai internet et côté voilà santé bien que fongoli ba artiste libanda mboka voilà lelo mo ke ba artiste ba mo ke ba poto ba ko ba mabale lelo de moi vitesse par rapport à voilà depuis présent pour bala na poto za na moi na bala kala wala bala déjà tongo mama tintela wa longo la femme asindi respect na bala tongo na kini mais bon bazwa en internet tena le but est vraiment sur internet pas nous songi songa na bité vitesse que le loyer par rapport le lo moi internet et la biso ba YouTube to boka ba image to fond la ba GP kuna ba na me ko ngeba mikili mabala be ko moyaka ndenga mabete c'est ndenga mabete na ndenga ndenga voilà à part bana mais à part wana la question non pendant qu'elle n'a pas bien c'est à dire pas wana ça que ba producteur makasi bazate na voilà et puis bato ko soutenir ba artiste makasi na Congo bazate c'est genre ba idée bien ko sala ko réaliser mais sauf que ba moyens aux amants ngana ba ko gouvernement on te ngaba biso mo ba moyens aux amants ça dit sur le boss mo ba tembongo na nje a sélectionner ba artiste mo makasi a ju ba réalisateur makasi to petit biso wana ça dit ba Niger ba bazate voilà mais sauf que comment biso mo ke na ghetto na yemo réalisateur yemo nan et puis non réaliser film mo épisode mo na journée moko pour la diffusion au dimanche donc ba Nigérien film mo ba biso na temps ça dit biso l'équipe so tel film qui est réaliser film na journée moko pas monde ba monta donc on a journée moko ça détable kama kasi koleka ba moyenne mteza na biso na ba tu ba pousser biso de kena voilà na me kokoto na kati ya bureau ya ministère ya culture et art moi message pas ministre bon tozonga ba question na biso so message les années concernant cinéma parce que baza trop musique ba kima moi cinéma message mbangu na ministère culture te bakanisa biso kaka bakanisa biso toza bato pe to tombola ka bende na mboka libanda ça dit un système internet ba YouTube ba comédie ba ke libanda ba tomboli pe mboka bende na mboka ça dit bakanisa biso et puis toza bato to ponaka ndako ko taté voilà au senti ba mission ba kabwana moi mission su côté mususu ndako mususu ba lingana ba mission profane te ba betaka musique chrétienne donc biso ba comédie to kota ndako mususu to standard parler tout to kota ka ça dit bakanisa biso et ça la biso voilà ministre culture art donc voilà bokanisa ka artiste et comédien ba osala musala pour tombola drapeau ezana simananga tombola République démocratique du Congo partout dans le monde voilà parce que tozala puissant en Afrique bon je te dis franchement tozala puissant en Afrique musique cinéma donc voilà tellement puissant président Kekeli Chico Polo a Koufi après 5 jours Toki invitation moyen artiste et comédien ba Kenekinga 4 songi de la presse songi doit pas songi na c'est pas la kana yo et sur la bien artiste bana poto ba siliki ba fâché mais pour nous la Koufi donc on fêter na première dame donc ancienne première dame et au bino bozan na passe artiste fait beau poussango bozela bokunda bokendo koma ya opela mais ça nous opesa bande ko wana ça dit ngai ko twana na zala raté na mambwana et puis bango na lise batsa ngate ngape na boyoka tena kei o bazoki baloso bazo bangana batsa na bango ngate na bité ke sona zala ina ngakendete na bité sona zala ki na beauté batsa ngandete po bayibike on a des babel lion et si ma babanga ngala bandenge na te babanga ngana ndenge na ba taliki ba on a la babanga ngana ndenge na ba ça ngapena na temo na liste bimisi ko kama mena comédien munene na Congo azokanga Congo mais liste wana azate voilà kama sanga be ko na batuna bango te bon na ni ayete pona voilà ça dit que toi na ba raté mais sauf que invitation wana ezalaki liboso ya liwa ok tu comprends les membres mususu dans côté là-bas na pototé dans côté là ba comédien te mais dans un milieu ça dit invitation et yaki avant liwa ok so tali na liste wana on sentit que kombo ya Chico Pululu ezalaki et bah qui sait que des moments li fa bien exception de kufa ça dit ba ki monter ils ont imprévu et yaki Chico Pululu kufa so tali programme na bango mona ba ki bango ba kende chedi mo songolo mais ba reporter ki par rapport ya Bemba Chico ok ndé kenelo na mall ki bato balele puis avant
et puis babongisi jour mususu nde bakende kinga kati songi de la presse ata yo atanga so dozali na liste de moto ke na biso sauf que mabe ezalaki nde na yokaki sadi eza ba rumeur na bité so que ça vrai yo nda songi vérifier que bato babina ki kuna basalaki nini toza ba image ya omone tomboki saki bana poto par rapport à invitation ça va beaucoup nous au moins loko bosala ni mais ce qu'on a mabina je pendant que besoin de bembe bon bina c'est bien mais c'est pas mieux ça dégueule ça libako sauf que ça un comportement na biso bana Congo n'est pas bien tout ça rappelle monsieur monde baleleki makasi chiko wana baleleki chiko makasi mais tant que bakendeka enterrement bakende baba niveau akataki makinu ko démater yimta na okanga mawana ça les appelle il na biso moyo ba donner comment qu'il tient na biso Congo ba congolais ça devrait bien que après ko kunda to bina na biso ça dit bolimbi c'est vrai na bana poto bolimbi ça biso ba comédien ça dit na combo ya ba artiste tout ya Congo ngana sengeli bango bolimbi ba artiste wana o so ndaki na ngate mena sengeli ba artiste bolimbi ba artiste wana o so ki liste bimi ba cha communauté a sengeli bango bolimbi ça par rapport na vie pe ndi toujours mené na RDC wa mo ba conjoncture mboka ngoza penza mo kota bima beta matolo wa sikoto ka pena mama bengisi biso na mo ba 500 wana tata yo moko papa moi ba na chiki na parler ba futa mina rival moi parler d'amé peut-être pas ba fête voilà talaka moi ça gando c'est moi ma bengi sata yo ngokende do atanga pe ngana kenda nanga nga kufela ete ça dit bolimbi na sengeli bango bana poto bolimbi ça pourtant mo pe na zai na liste pe ko ngana kenda ka na cadre bongo mais bolimbi ça bango na kombo ya Zorobabel qui dit autrement dit Kubuyuyu empereur voilà respect na bana poto vraiment Zorobabel, merci beaucoup. Donc, fidèles téléspectateurs, donc je suis toujours là pour nous informer, pour nous plus avoir information. Bana, Yapoto, président Zorobabel, qui dit autrement dit, moto dans la succès, Nakati, Kinshasa, Alobi, bon, excusez, bandeko wana oyo basali ba vidéo basali na ba téléphone basali ba mission pour na ko finga ba personnalité na bino donc voilà ngape na sengeli bango vraiment ba bolimbisi ebele makasi to tsiko kunda shiko pour dele ka ma tellement kitoko bozana ba image na banda ko na bino mama Oliva se présenter ki ba autorité belé ya mboka ba se présenter ki pour na ko pesa sous valeur na drapeau ya République démocratique du Congo lycée Salai moi si wa fanda poser ko le kasim na kata chombo aïe on a raté question. Donc voilà, TV comme elle est. Voilà pour ça. Pour ça, Zorobabel. Zengi si tu vas code na poto maman va gagner aux avances soir. Te belé ba Zengi ba code ba na poto ba tombogi. Ba ozo su code. Olimbisa bango, to lia pa na bino, olimbisa bango, ma ba code on ça va bien. Pour ça, Zorobabel. Ba bisina vous avez deux personnes na Kinshasa na Congo. Yo na président Muyombe gauche. Bolingo tika succès. Champion du Congo. Moi champion du Congo. Ça dit moi champion du Congo. Elle élève à champion face à champion. Vraiment. Ah ok. Ça dit nga lelo ndé na komi champion. Mais yo uta pe sobe. Oh. Nga uta pas mundweri. Pas mundweri ndé. Ça dit nga yi pas mundweri yi phénomène de sobe mundweri perd son âme vient d'ailleurs déjà. Président mundweri, président phénomène de sobe nani président Gao qui cita bazaki 4 présidents. Ndinga azaki na ba. Sobe père est président parmi ba présidents. Ouais, azaki président, azaki 4 présidents. Président mundweri yo keno ne sobe. Te nga kenda kuna. Nga longa liboso sobe. Ngata na longo ne soba tika na liste boy. OK. Nga na longo na 2003 phénomène de soba longo na 2004 que ça liste boy fondation. Nga na ça la ni fait des vents na ba métro. 2003. So longo liboso na. A section non ce que ibandi wana. Te na la lipena siko mbanga na bandi passe nde bandi. Voilà. Ninyo ko bandi ko kemba de 2003 ti phénomène tant que 2004 na moto ça peli na. Biso do peto la li peto bungi. Est-ce que section ezara ni non? Pour muta comme na succès face à ndeni. Faut attendre na ba principe na ba discipline. Des succès. Na principe na ba discipline. Na de voler secret la TV. Na muta lu succès gaga afumili masozi. Azimi na fait. C'est le principe na ba discipline. Moi le pena secret succès. Parce que kita yo ba principe na ba discipline na vino ezani yanga ya nini mswa ngara gêner na aliate mswa ngara gêner na fakima mbeto la na sima gêner zateka mama kolia mswa ngara loko mo mingi habiter na pimango afima habiter semaine mo mono filmer pour na nkolo ça dit ça là créer mo ba principe na ba discipline pour que nzamba pambola pour succès ya nzamba voilà élévation ya nzamba ba ko sauter uta pa msute atoke simba ba gege mo boso nzamba permettre tel liboma
il faut nous permettre à tirer le makambo à succès. Succès en Zambie, réussite. Il y a des choses différentes pour comprendre. Des succès en réussite. Il y a pas succès mais bon voilà, on gagne vite. À une vite. Nous dans le succès mais en réussite déjà. Donc stabilité c'est fondamental dans le succès. OK. Je comprends parce que ma bloc union son il faut pas principe dans la discipline. Union son où tu as pas Zambie. Voilà. Je pense que ma personne on fait ba ko senga, bi bo souhaiter pas ko senga été. Voilà. Par rapport sur totali CV à présent qui dit au bêtis toujours ba film moi za piment na kindoki na kati. Pourquoi on fait ça on célébration on fait ça. Tinga za couleur nanga za couleur ba film nanga nzamba tindanga salon inspiration nanga za na dévoiler misala Satan. OK. Na tombola ka bo nzambe. OK. Donc ngana za wana na yaka ko dévoiler misala diabo. Na sabato ke diabo la za puissant mais nzamba za le tout puissant. OK. Parce que yo pe moto na oti na oti yo so za distrait. Diable a sa envie na pas puissant ayebi se plan nzambe. OK. Mais si on comprend que bon nzambe na seconde nzamba chante va donner. Vraiment. Amen. Voilà, je suis avec Zoro Babé, donc voilà, toujours avec lui, donc il bana canal Impact Channel, chaîne Oise bana Channel. Bana Channel nous sommes en Europe. Je pas dit que bana Mwamba bana nini bo s'abonner, te bino nous bo s'abonner, même les actualités mingi bana Channel voilà, tous en mon poya artiste oyo par à sala parcours na vraiment kitoko pe oya pesa kai ba histoire plus vous en a pour ça histoire. Voilà, donc nous en avons vraiment beaucoup parlé avec lui. Les émissions m'ont été au dossier naïe. Donc tout ça là, les émissions ce qu'on produit, émissions on a les numéros affichés dans la télévision à Bino, où ils en a plus de 143. Donc voilà, au Bengi Bichot, ceux qui question attaqué, ceux qui vous en a posé vraiment tous hommes qui sont sur Zoro Babé, tous hommes qui sont pour nous couper ça Bino vraiment d'actualité. Donc voilà, ça on fait ça. Présent émission à Bichot, comme vraiment dans la télévision ça réalise un monga. Donc voilà, et mot de la fin. Question de tonalité au salika synthèse nango et bon quelques dédicaces numéro de téléphone tout comme voilà ça dinga on peut ça le mot de la fin ça ka bolingo ko la biso kaka bolingo ko la biso nzamba linga ka bolingo pour à part on dit monde monsieur ezali ça dit monde to kenda ça dit monde to kufa ko to kenda pa nkolo wan ça dit et là bon j'ai biso beaucoup plus ça ka bolingo ça dit soki osaki mabe awa kuna ne ko futo mabe so saki no malamu awa kuna pe futo malamu ça dit dans monde monsieur to kenda alors quand on comprend que dans monde monsieur to kenda quoi bon ça na kamabe ça a été bon ça na biso ka to bon na kaba moto ça dit so pour kabakate banda ko kabana 2020 so pour so la bien te banda ko so la ndenge ko mo moto na le roi de best moto de kufina tenga mo moto na mtinyoso yemo ka te mtinyoso na ba na problème na ngai aluka ngala kuzu na yambaye ça chaîne tu on l'a dit so baba nga opesa ngambote pesa no mbote na répondre voilà utaka qui da de na réunion de scène ça dépend on a qui meza nango mutu anga zwanga ça dit bana poto bana Angola bana Congo RDC ça dit toi nga zwanga kedi pesa na tozana plus de 143 voilà plus de 143 pour moi déjà voilà 89 51 92 831 on nous unga imoko Zoro Babel ça dit qu'on a protocole na moni na France maman Pauline mena kumbundu ça dit papa Pelé Hollanda bébé Lorlai bébé Vodi les aussi ba poli ba komi ba yaye Vodi yaye Lorlai apesi na moto tu na Belgique on a moni Sophie Thérèse respect na Sophie Thérèse na Belgique kuna tano kima siko na Angola na moni Kongwate Sébastien au C8 respect na Kongwate Sébastien na tanga sunani ça dit on a tangi on a linga wapi na Iglan, Kava Maestro, respect. Na Kava Maestro dit ban États-Unis. On est là bino fort pour micro na YouTube États-Unis. Ba les Zoro Babel. Tali ba filmer na ngabi. Il faut mettre dans tour na state. Voilà. Ça défend que na kuna lomba on peut ça bien. Na mo attacher des points moto OK non. Songi to tamwa na yo vraiment songi tamwa na yo. Et puis ça dit on a le mabe déranger ba tuboli misanga vraiment na moto. Micro système attitude mo pega ça so ça qui mabe volume ça part wana. Ana sur le bati. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Mon major Kassongo respect. Mon major Kassongo na chancellerie des ordres nationaux. Ça dit on a bien mon konza munene na biso ça dit son abosanié mabe mingi. Vraiment. Merci de la presse yomo. Merci beaucoup. Babi oya changu. Babi ya changu so ki daza ne grandi na changu. Vraiment. Ça dit qui dit abani carrière artistique na changu. Formation quand na changu abimi les deux pega na changu
C'est un abîme à go artiste moi dans la chambre que ça à quel groupe moi les bandes je succès à la zone nada na abîme le wana succès ka wana voilà après au fan na fa na matete et ça na maman bo fo okenda pour ya hôtel la bandeko babi l'homme quittera sa maison et s'attacher voilà bible de bien ça dit aux anda kunanga na koli wana na chambre et puis na comme si on attend na bala na jimo sinanga ça dit faut que ndamwa libanda pour na hôtel aka baboti ça dit tiens on a hôtel aka baboti vraiment fidèles téléspectateurs vraiment je tiens vraiment à vous remercier de votre attention mesdames mesdemoiselles et messieurs c'est moi les grands sommets de la presse congolaise laissez-moi dire bonjour à vous des marques IVP là où vous êtes je vous salue pourquoi pas à vous aussi Jenny qui est la lumière du monde moi c'est Nzambe pourquoi pas à vous Salah ici moi je suis Fanda posé pour le Kassimina Nzongo leader bio mama sociale moi c'est Nzambe moi je suis Ibigo Kaba place alingaka ko kabali nika nzongo so singate matanga pene les 400 € tinde ngate je suis désolé pour toi so solisinga et ko sala ngaba bien fona futa pana we biga no beta matolo na TV donc na beta matolo na TV so penga te na wala ba peka na TV opia ngate merci beaucoup à vous bébé Philippe Panzou autrement dit artiste parmi les artistes congolais quant à moi je vous dis ciao bye Chong.